Sonyanzila, Mokobi la misala 1921 et président coordonnateur de la Réunion africaine Maboko pour la Mokonzi. Allons manqué, Yenge Mandodo, Yenge Muzulu, Allélo, Myangu Dimangwe, Myele Sonyanzile. Nena boto si bon solo to bosenga na mokonzi soki bapiti ko vani. Nena boto so sengi pela bangunza ba ko zoisika. Kambi nankango to zibisika. Balongonge. Balongonge. Allelo. Siki sika epemi bindi yandinga pemba kalunga banzembo mibali. Kadimbanguinto, Lena Yampira, Ina Tunafukila, Nombeza Zoe, Ulo Letika Kamana, Mabanga Meno, Kadimbanguinto, Lena Yampira. Domelu kifipa, Yati Luzeno, Domelu kifipa, Mumabanga Meno, kuna kutukwenda mabasi zena kuna kutukwenda mapaka zena ko. Domelu kifipa, Yati Luzeno, Domelu kifipa, Mumabanga Meno, kuna kutukwenda mabasi zena kuna kutukwenda mapaka zena ko. Kadimbanguinto, Lena Yampira, Ina Tunafukila, Nombeza Zoe, Ulo Letika Kamana, Mabanga Meno, Kadimbanguinto, Lena Yampira.
Takimangwito Yena ya kwila Ina tunavukila Ndambeza zo Kodeno letika tamana Mabanga mbeno Takimangwito Yena ya kwila Ngeye wetimona bikamono ya seva Yeye wetimona bikamono ya veza Kilumbugu kifana mana siyate yama Siya sola balunungu Yeye wetimona bikamono ya seva Yeye wetimona bikamono ya veza Kilumbugu kifana mana siyate yama Siya sola balunungu Takimangwito Yena ya kwila Ina tunavukila Ndambeza zo Kodeno letika tamana Mabanga mbeno Takimangwito Yena ya kwila Takimangwito Yena ya kwila Ina tunavukila Ndambeza zo Kodeno letika tamana Mabanga mbeno Takimangwito Yena ya kwila Mona kimbangu ito Yena ya kwila Ana bande Rizalona kweno Silo yukuta Beno silo kembe Bilumbu dado Sono munzayai Mono kimbangu ito Yena ya kwila Bana bambe Rizalona kweno Silo yukuta Beno silo kembe Bilumbu dado Sono munzayai Takimangwito Yena ya kwila Ina tunavukila Ndambeza zo Kodeno letika tamana Mabanga mbeno Takimangwito Yena ya kwila Takimangwito Yena ya kwila Ina tunavukila Ndambeza zo Kodeno letika tamana Mabanga mbeno Takimangwito Yena ya kwila Beno letisa kanana muna salukyame Beno lutakamene kakamu Mabanga mbeno Dombe lukeba kweno Jambuye kamwanyi Beno letisa kanana muna salukyame Beno lutakamene kakamu Mabanga mbeno Dombe lukeba kweno Jambuye kamwanyi Takimangwito Yena ya kwila Ina tunavukila Ndambeza zo Kodeno letika tamana Mabanga mbeno Takimangwito Yena ya kwila Takimangwito Yena ya kwila Ina tunavukila Ndambeza zo Kodeno letika tamana Mabanga mbeno Takimangwito Yena ya kwila Mokonzi ya so
bazalaki na bango malamu kasi na lelo ngai moyindo banyokoli ngai na banguna nanga baleisi ngai bisuka ya dendo na makoso bilei ya bambwa balakisi ngai misoto na bango kati na batombola etonda na mitoi ya bakoko nanga mokonzila ngai na belelio ozali wapi ya kosunga nzambe ya bakoko nanga mokonzila ngai na belelio ozali wapi ya kosunga bango bandindele na christianisme bango baarabe na islame chino japokoreye na budisme ngai moyindo na telenga nzambe nanga ya bakoko nanga mokonzina ngai na belelio ozali wapi ya kosunganga nzambe nanga ya bakoko nanga mokonzina ngai na belelio ozali wapi ya kosunganga bango bandindele na christianisme bango baarabe na islame chino japokoreye na budisme ngai moyindo na telenga nzambe nanga ya bakoko nanga mokonzina ngai na belelio ozali wapi ya kosunganga nzambe nanga ya bakoko nanga mokonzina ngai na belelio ozali wapi ya kosunganga nzambe nanga ya bakoko nanga mokonzina ngai na belelio
Balongonke. Tango bazali kozonga Chorale Zola Kimpangi bokomilengela na tinite boya kopesa biso nzembo moko. Chorale Zola Kimpangi nzembo moko. Kimbangu etibo kiloma kesa Luisa takutaka na babo Aliti luluza nikasila mumbandu ya yasimeni lumana Yangala leno, yangala leno Atuleno meni nunguswa Yangala leno, Atuleno meni nunguswa Kimbangu etibo kiloma kesa Luisa takutaka na babo Aliti luluza nikasila mumbandu ya yasimeni lumana Yangala leno, Atuleno meni nunguswa Yangala leno, Atuleno meni nunguswa etibo kiloma kesa Luisa takutaka na babo Kaliti luluza nikasila mumbandu ya yasimeni lumana Yangala leno, Atuleno meni nunguswa Yangala leno, Atuleno meni nunguswa etibo kiloma kesa Luisa takutaka na babo Kaliti luluza nikasila mumbandu ya yasimeni lumana Yangala leno, Atuleno meni nunguswa Yangala leno, Atuleno meni nunguswa etibo kiloma kesa Luisa takutaka na babo Kaliti luluza nikasila mumbandu ya yasimeni lumana Yangala leno, Atuleno meni nunguswa Yangala leno, Atuleno meni nunguswa etibo kiloma kesa Luisa takutaka na babo Kaliti luluza nikasila mumbandu ya yasimeni lumana Yangala leno, Atuleno meni nunguswa Yangala leno, Atuleno meni nunguswa Yangala leno, Atuleno meni nunguswa Thank you.
Matondo, matondo. Yenge Muzulu. Yenge Bantoto. Balongonke. Pumugimangu. Pumugimangu. Eyanye. Eyanye. Matondo lisusu ndebo moto zali kopusa na maleme na manaka na biso. Liloto ye ya kokundula mibu oyo wana kosepela elongo na baeto bengami bambiyangami na biso nde na ntina ena moko tozalaka na bango elongo bomo mesano ministre honoraire tata Kamba Echimbumbu atako lelo bayingisi moto mosusu kasi na koyebaka ete Mfumukimbangu nde nsima mwa ntango okozala na biso elongo na ntina ete ya kokanisa su makila mana mayema sopanaki nde bongo tozali kopusana pene ya koyoka lisolo yango elekelaka ndenge nini tata Nengwa mbala mosu mpe ozalaka me oyebi te fe ezalaka ndenge nini lelo matondo na Mfumukimbangu lelenge bakanisili biso batindeli biso nesonya nzila mokobi misala ya 1921 maboko makasi mpona bango pamba te na Mfumukimbangu mozipolo ya mayema na Mfumukimbangu mozipolo ya mayema nde na ntina ena tata Nengwa Ngunza zwa buku na yo ozwa vraie histoire lolenge yango elekelaka nde yambo ya manso bankengi bansadisi tosala mosala na biso obatela bambasi kotambola ezala te nde na ntina ena banso tozwi lolenge ya losambo tusamba mboka tulendo Isande, zi, ge, lo, balongonke, balongonke, allelo, allelo, Mfumukimbangu. Matondo nde tokomi esika yango iye tokoyokela vraie histoire ya Mayimaleka wa mokolo ma 4 janvier. Nde na botosi bonso tosiki esika epai ya mokonzi. Balongonke unakituka banzala mpanda ikiteleki na mbubamona munakituka banzala mpanda ikiteleki na mbubamona munakituka banzala mpanda ikiteleki na mbubamona matondo mingi na batata banengwa bilenge pe bana matondo mingi na babyanga bina biso baso matondo mingi na bayi komonisa elongi ya abako wana tomoni Ngunza Madeka matondo mingi na baepe bayi komonisa eteni ya lisano ya motopi oyo ekwelaka mpe ngambo na mokolo mwango wana tomoni baye balongaka nkeni mpona Kongo mbala ya yambo
pe bongo mbala ya ibale lokola bavandi liboso ya biso baso pe mwa nsima na ngai awa matondo mingi na bankumu baye bazali kotala bongo mabele matondo mingi na babyanga mibaso to pe bongo baye baza kotala bongo bokonzi neteni ya leta moko na moko na moko na mobyanga mi nyonso paka elenge mokolo mwana moke oyo ayanoli na mbela na biso ya mokolo mwa lelo kenge tuku mibale na motoba sanza ya minei na mibu mokama na tuku mibale na mwambe kenge le 26 4 mois 128e année oyo ebalani na mokolo mwa minei sanza ya yambo mibu koto ibale na zomi na sambo wapi tozali kokundola eleki bongo mibu tuku mitano na mwambe uta na mokolo mwa eyenga na manaka ya bapaya mwa minei sanza ya yambo mibu koto yoko kama libwa na tuku mitano na libwa wapi na esika ya lobala ya masano oyo babengaka roi Baudouin na ntango wana pe bongo kaka na libala ya masano ya maboko pe bongo esika ezali kotala makambo ya bilenge na quartier Rankin na ntango wana oyo ekomi lelo matonge wapi baboyaka meeting ya abako oyo mokonzi wa yambo wa ekolo Congo wana kondo nkumu Kasavubu alingaki kosala ya ye meeting pe bongo masano malekaki kati na ve club na mikado oyo ebimisaka mindondo pe bongo mindondo yango ebotaka maye baindo baimboka bai Congo basengelaka bongo bosomi oyo esali ete moto moyindo akoka bongo koyingela na bikiti ya bokonzi na bokanisaka mpe bokundolaka mokolo mwango nde bongo yambo ya maso totombeli baso boyei bolamu matondo mingi batata banengwa bilenge mpe bana ya solo mokolo mwa lelo mozali mokolo mwa bokundoli mokolo mwa bokundoli pamba te makambo mango masima lekaka mpona biso mokolo mwango ekozala na bilongi mibale elongi ya yambo ya kozongisa matondo mpona baye babundaka kasi elongi ya mibale ezali ete kobunda oyo bango babundaka ntina na yango eza komonana to mpe emonani te soki emonani te lelo oyo biso tosali nini mpona bomoi ya baninga na biso bandeko na biso baye balekaki liboso tosali nini mpona makila mabango mayema sopanaka na mokolo mwango balongo ke boyebi ete na mokolo mwa lelo ya solo na bolandaka na nzela ya bilili to mpe na bilobeli bakambi ya mboka na biso kolandela manaka balobi ya solo mokolo mwa lelo ezali mokolo mwa bopemi mpe bakofuta yango misolo na baye basalaka pamba te ezali mokolo mwa bokundoli makila maye masopanaka mpona ekolo mpona bonsomi mpona bonsomi
matondo mingi. Bonsomi nde komisi biso mbala mosusu tokoki koseka lelo, okoki kosepela lelo, osalisi mwa feti, otongi mpe ndako ya monene, okoki kotambola na misolo na yo, banda tongo, te kino lobi na tongo, okoki kosala nyonso, okoki kosala lelo, kasi toyebaka ete mokolo mwa lelo soki toza kokundola yango, ebongi toyeba mpona nini bakokundola yango. Balobi bakofuta bato atako bapemi na ndako mpona nini? Mpona nini mokolo yango mpe ezala balobi te bakoko na biso basengaki bosomi mondele akoka kokende. Mondele akende mpona nini? Balongo ke tokolikia ete na loyembo bauti koyembela biso oyo bomoni bato banso na bisengo na bango, okuna atomboli kiti, okuna atomboli saki, moto na moto atomboli oyo ya ye oyo ezoloma, moto na moto atomboli oyo alingaki nkutu na ye, abandi kobaluka soki olandi loyembo wana eza koloba boye. Ntango nayaka na mokili oyo bango bayinakutaka bayebisi ngai te Yesu nde mobikisi, kasi ntango nake kotanga na Bible Yesu awangani na ye, alobi ayaka na ye mpona bayindo te, ayaka na ye mpe mpona mokili mobimba te, ayaki kaka mpona libota ya Israele. Anga moyindo na telengani nde omoni bayindo bazotelengana wana, nde bomoni bango na bakiti na bango bazotelengana. Ntango ayaki lisusu siko ntango atelengani ngambo alobi botika nakende kasi pa barabe, akende pa barabe bango mpe bayebisi ote eza nde Mahome. Alobi kasi tofungola na Kora, ofungola na Kora boye Mahome mpe alobi te ye ayaki kaka mpona barabe. Anga moyindo na telengani lisusu nde bongo balobi na ye botika akende oluke pa bachinois, bajaponais na bakorea. Akende kuna lisusu boye akende kotanga Bhagavad Gita mpe na Nihongi kuna, Buda ye kuna alobi ote ye ayaki ne kaka mpona langi ya mosaka, Krishna mpe alobi kaka mpona bendie. Anga moyindo na telengani tika nazonga esika nazalaki kolukela. Ntango nazongi epai na biso nde bayebisi biso ete fumuki mbangu nde anyokwamaka mpona yo mpe ye nde mobundeli ya bosomi na yo. Sikoyo omoni nzela mpo ye nde nzela oyo okomonela botata mokeli. Anga na biki na ngai, anga na nabiki mpo namoni nzela. Ebu ya mutuka bana mpambo ya bidila bino moko bokobika eteni wana tolingi toloba nini? Soki ntango nayaki na mokili bayebisaki nga mpo nalingaki nayeba, nangaki koyeba. Bongo lelo tovandi na mokili toza komituna mpona nini bandeko wana le 4 janvier batombokaki, bandeko wana basilikaki mondele avanda lisusu awa te. Omoni tata Ndengwa lelo lokola tovandi soki tolobi tokundola masolo wana nde bongo ezali kolingisa koyebisa biso boye biso bayindo na ntango ya kala tovandaki na mabele na biso malamu mpenza. Tozalaki na boyokani ya malonga na tata mokeli. Po tata mokeli ntango asalaki biso eza lokola asalaki biso te, kasi lokola abotaki biso.
aboti biso bana na ye yango wana biso bana na ye bato bayindo tozalaki na ntango wana kosalama ye tata na biso asalaka to mpe asalaka tolingi toloba nini tolingi toloba na nkota ya bapaya toreproduire oyo tata na biso azali koreproduire tata aboti biso soki obotami mwana mobali okobala mwasi bongo soki tata na yo atongaki ndako yo mpo kosala nini okotonga ndako soki tata na yo azalaki asalaka mosala mpo ete aleisa libota mwana mobali mpo kosala nini okoreproduire kaka yango mwana mwasi lokola mama alambaka na ndako mwana mwasi mpe azoreproduire mingi nini kolamba na banzi kati na ndako soki toboti na mobali lokola mpe mwana mwasi toza kotia elikya mingi ete mosukoli basani to mpe mokei wenze na molambi ekozala mingi mwana mwasi bongo yango banengwa mingi balobaka soki aboti bana mibali nzambe kopesanga ata mwana mwasi mpe asungaka ngai mpo aza na misala mosusu oyo ezali destine mingi na mwana mwasi mbala mosusu kobalola fufu ebongo azokanisa soki nayaki na mwana mwasi mbela baloleli ngai balongo ke reproduction wana toreproduire botata mokeli na kati na biso yango nde ezalaki malamu mingi mpo na biso yango esalaki ete lokola tata mokeli akelaki mokili biso mpe tokokela mokili na biso oyo tokovanda tanke bato mokili tokuti ya tata mokeli eza na banzete na yango eza na bisalelo na yango biso mpe bato toye tobandi mpe kokela mokili oyo biso tobandi kovanda na kati na mokili na biso tozali kovanda tokutaki luka tokutaki esombe ekataka ezokisaka tokutaki bamabata tokuti banzete tokuti nyonso tokutaki ntango tokomaki na posa mpe oyo ya biso ebandi kosala mbala mosusu ovandi otamboli mwa mingi nzoto elembi mokongo esali mpasi okoluka esika ovanda opemisa nzoto okokende koluka esika eza mwa likolo makolo ezala na se mbala mosusu okoki kokende na yo kovanda na kikuku oyebi kikuku kikuku te kukwa permitiere oya bulu wana oya bulai te oya bulu ovandi wana mbala mosusu omoni mabele esalaki punda okoya boye ovandi boye sikoyo napemisa tu sikoyo ntango kokende komemango te etikali wana nde esika sikoyo moto akei alobi bo ngape mpo nasala yango nde omoni kobotama ya bibonga na bakiti moto abandi koimite nature mpo akokisa sikoyo baposa ya mikakatano oyo ye azokutana na yango moi ezongala atamboli kasi ye wana ye kobombama moi na sa nzete ngonga mpe ezokende ifo adeplace siko fo amema mpe na nzete yango mpe akomema te nzete etikali natanga kaka motema kasi soki apusani akuti nzete ya paipai na kasa nango ameki nanu kozwa lokasa ya paipai wana nesimbeli nango asimbi bo abomba makambo oyo yakende nde eyaki kobota plitard parasol oyo na baparent omoni makasa nyonso ya minene ndako ya kobombama bomoni kaka te basali payote baimite kaka nini liyeboka batali kaka liyebo bongo so na kati ya kotalaka mokili
nde moto akomi kokela oyo yango posa. E na kati na yango ebotaki bomoi ya malamu. Bomoi ya malamu po sikoyo toyebaki ete na kati ya mutu moko moto na moto mpe aza na likambo na ye. Nde bongo basusu bakomaki kosala babwato, basusu basali basani biloko ntango wana mundele aza ne awa te. Toza komisalela na mikakatano ya kokata bamosusu bobomini na libanga bolingi bokabola ndenge akokata na eza te kata kaka na meno pesi moninga ozomona meno bien te siko po tosala baluki libanga basoli libanga bamoni libanga ezokisaki moto batali ezokiselaki ngambo nini ngambo esalaki songe tokoki kobongisa yango ndenge wana ezali kopusa kobongisa bomoi ya bato mosusu alekaki na pembeni ya mai ayoka mbala moko azoki atali boye ekiti wana ezokisi azwi yango nana atali eza mino yango nde bota mbele bongo bomoi wana tozalaki na yango malamu po tokende na lombango mpe mokuse esali ete olimbisi moto na kati ya koyokana na tata mokeli na ye lokola azalaki akoreproduire botata mokeli nde ayebaki te biloko mosusu ekelami na mabele mpe bongo na bongo. Loposo mbembe kuna esika mpe ye avandaki na makambo na ye na bileko na bango nzala ekotelaki bango makasi nde bongo bazalaki koluka esika akobikela nde baye kokutana na biso. Baye kokutana na biso lokola ezali eleko ebalanaki ete biso nzoka kala tozalaka na niongo na bango kala mpenza mpo lokola ezalaki eleko kofuta niongo nde elingisaki bango baye. Siko ntango bango baye bakuti biso na bakapasite nyonso wana na bomoi wana ya malamu tomelaka mai na posa ya mai totambolaka toliaka biloko na biso toza na banzoto ya makasi ya kitoko ya ntina nde loposo pembe aye lokola tondimelaki ye nde sikoyo azwi biso na mosala na ye esika wapi azwi biso amemi biso na mabele ne ya sika akendeki komona kasi esika oyo tobembelaki ezalaki nini kofukama kaka kozwa batisimo. Batisimo elingi koloba nini? Elingi koloba okomi ya moto azobatisa yo okomi ya ye yango wana kaka lokola ezalaki ake tondimi mundele apesa biso kombo na ye tokomaki ya bamindele nde bongo akosala na biso motema na ye elingi nde wana ake na biso lokola bibwele na Amerika. Esika amemaki biso na Amerika tobungisaki bakapasite na biso te oyo tozalaki nango me tokomaki nde na service ya mundele toke kosalela ye biloko oyo akomeli patron mpe azodondwa nango ntina lelo oyo. Esika bandeko na bango babalukeli bango kuna bakati boyokani ya bango oyo bazalaki na Amerika na Europe nde baye bazalaki na Europe balebo lokola bino bosali biso boye na Afrika botia susu makolo te biso mpe torekipere susu Afrika ngo nde baye sikoyo bakaboli lisusu mabele ndenge bakabolaki na Amerika moto na moto azwi eteni na ye. Babelge nde bazwi Congo bakati eteni na bango bapesaki kombo Congo ya babelge kasi na ebandeli ezalaki nano Congo kaka etat indépendant. Etat indépendant na raison te ke baye baza na kati ya Congo baza na bosomi to mpe Congo yango eza na bosomi. Congo ezali etat indépendant propriété privée ya Léopold II. Elingi koloba boye mboka oyo Congo telema etonda na biloko nyonso oyo mokili mobimba baza nango posa mingi mpenza bango baeuropéen. Alors moto nyonso oyo alingi kokota na Congo fo aya na ye. Donc Congo ezodépendre na etat moko te azodépendre kaka na Léopold II. Donc Congo azodépendre
na babelge te na ntango wana. Congo eza te lokola Congo Brazzaville ezodépendre na bafrançais, eza te lokola portugais angolais ezodépendre na baportugais. Mais Congo ya ntango wana ya 1885 ezali libre, azodépendre na état te to na royaume moko te. Mais Congo wana ezali mabele ya Léopold yeye moko na libota na ye. Ozososola. Donc, Léopold II, roi ya Belge. Quand vous avez mabele, Afrique équatoriale française, ils ont dépendre de la France. Angola, ils ont dépendre de la Portugal. Mais Congo, mabele ya Congo, ils ont dépendre de la Belgique. Aza libre. Ils ont dépendre de l'État. Mais liberté, na ye kangami, et pas yana. Ya Léopold Depo ezali eloko na ye. Donc sikoyo okoleza eloko na ye na batu, na banyama, na mbisi, na banzete, na mabele nyonso eza ya nani? Ya Léopold D. Toyokani bongo ingeta. Alors Léopold D afungoli ba porte. Mutu nyonso alingi aya kaka. Mais l'essentiel kaka coopérer na nani? Ya Léopold D. De bongo bakelaki mibeko. Bakeli mibeko. Lolenge kani mowumbu osimba malamu. Lolenge kani esclave akoki kotambolela pe akoki kozalela. Mibeko oyo colonisateur atiaki bayindo baso bakovandela kaka na bamboka mpona kosala bilanga. Mindele bakovanda na site oyo etongami. Nde bongo bakozwa bayindo kolongwa na bamboka koya na basite wana mpona koya kaka kosalela mindele misala. Okoki koya te na site ozala libre. Et osala ke pa mundele te kasi oye kaka ovandi no na Kisasa olobi nga nalingi natonga ndako na nga vanda na Kisasa epesamelaki mowumbu te, donc moto mwindu te nzela wana olingi koya Kisasa autorisation. Soki mundele amemaki yo na Kisasa azwi yo na mosala de bongo basali bakompani awa de bapengisi bayindo ya ngambo na ngambo oite baya kosalaka misala. Na bongo batieli bawumbu mibeko. Kati na bamibeko oyo batielaki bawumbu, donc biso bayindo baloke oki kotambola na butu te kaka na moi. Pokwa ezalaki butu ezalaki mpona bango moko mindele. Mokolo ya eyenga nyonso esengeli okendomelaka communion. Bana esengeli batanga kaka na ekole oyo modele asalaki. Na bongo osengeli ofutaka mpako na yo. Soki ofuti mpako te, soki okufi ebembeno bakobeta yango fibre. Yo moto mwindu 100 francs, bozoyoka 100 francs. 100 francs atoza mokolo okoki kosimba yango te. So bamoni yo na 100 francs faut justifier yango. Donc 1000 francs kutu oyo atango wana 1000 francs. Donc soki tozwi neti lelo neti 10 000 francs oyo ya lelo mais un problème bongo 100 000 francs yo moto mwindu bazofuta combien? Moto mwindu azalaki omoni akooleka na nzela po amoni liboke ya mbongo mpenza kendo tika kaka na leka kendo tika na kolikia na ntango wana soki kaka obandi kotonga ndako tayari kutu ndako yo kotonga ndenge nini ndako munene oyo tozomona lelo esengeli okende na office national batongela yo epi mpona batongela yo il faut sala travailler patron na yo nde akokende mpona kozwela yo akomisa yo na compte ya crédit babengaka bafond d'avance nde bongo
Et bien, quand on a fait un matériaux durables, moi 2 pièces toutes. Donc, moto mwendo, azali kaka, avant de kaka na biloko ya mike. De bongo, batongi bakaya ba travailleur, donc on a travailleur ya onatra, l'air wana trako, oyebi kaka uka. Bomonika mwa ba, bandako yango lelo. Mais na tango wana, kauka. Wana kan Nicolas Sito. Kan Sito, bana ya kan Sito. Bino bozolala ndako mabele, bango bazolala na o wana. Bongo basali kan ranke, yolo, bandalungwa, matete, lemba. Surtout bana bandalungwa, matete, lemba, bango siko lokola bamati likolo kuna bwedo. Bino batase, mawakaka. Bakakolo bakutu ndeni. Batwa likolo badiaka mapa, batwa se. Boyoki bakulutu ndenge balimbole libinongo. Batwa likolo badiaka mapa, batwa se badiaka ingeta. Donc bino batwa se bodiaka bangongoli. Mapa nini na mwana bandalungwa, mwana ya lemba, mwana matete moni sikoyo bana ranke bango pe bakoti kaka kote mususu ya biso po bango batikali na se balengongoli na biso bango na bana kansito moni balena biso batandaka mabele bangongoli bandako ezalaki na Kisasa ton bozwi kaka bafi bobeti kaka otande yango bozosomba banzete na wenza bayaka botongela ndako ezalaki ya kibowumbu ya boloko ya pasi moto mwendo aza na droit te ya kokende na kadena to na Gombe na kolikia nazwa ntango eteni moke lokola eza masolo bakulutu bazali bango babetela bino mpe mwa ndambo leteni wana bongo biso tokoya kozonga mpona ntina nini esengeli tozala reconnaissant eza mokolo yango epai ya batika biso tosali na makila na bango nini nakobanza napona nanu toza na papa ebengo bango bazalaki ntango wana bakulutu bamonaki mwa bowumbu yango toza mpe na papa mungamuni tata kindombe mpe azali bango na ntango wana na ngambo nguza malauka azali ingeta na kobanza bo bazalaki no bakinois na basitadin to basitadin eza lokola bo bavandaka na basite lokola bana ya Kisantu biso bamosusu lere wana na fin fond kuna na entele kuna donc biso lere wana na fin fond mpenza kuna donc tozomonela moi na biso bapokati bakinois souplesse bino bomonaka mwa ndambo afrika matondo bokoki kobetela badeke mwa moke flama ndenge azalaki kosala bana ya Tene na biso bana ya Saint-Bidama ezalaki ndenge nini mpe Kisasa ngo ezalaki ndenge mikro ezali matondo mikro lesolo bate tata kamata kaka. Merci beaucoup Ndenge bopesi ngai parole mokolo ya lelo parce que nayoki makambo papa Nkusu alobi makambo ya solo mais ngai moto na vivre kango parce que na vivaki yango basaki na Léopoldville na lero wana tongwana kimi
Premièrement, na le wana dès que papa Koussou a lobby, voilà qui vraiment sous la domination belge. Le 4 janvier, ndenge a lobby, ngana beta na dérive, mais na le wana qui supporter avec le balinga na linga il porte avec le. Na le wana tovani na Moscou, tomoni moi nungu tongma kesili to polaki contre Mikado. Oh, toi makamuni yango ezolika kuna. To matina tribune avec le. Tomoni moto miliga ezoko ma côté ya Kimbamu. Le vite on tala makambu ya liko. Ba de tout va se ruer. Kuna mondele moko ala ki kobe. Brazo Pinto a bomba na kisa forme ali côté sur Akamati azali côté biso comme de canard. Et alors tant qu'on te ko envahir mais to koma kiboui biso to utaki na stade mais to bandi ko beta babitele onyo soba ko par là que mon boulot est bandaki il y a 4 janvier. Ngakuta zolo baboy. Et puis ce modèle on va pouvoir parce que na simba ka libara moko na iso na 13 ans na bamiye. Vraiment d'inviter parce que modèle on chef za ko na e azo ka safubu yana madame ne basala ka 10 mètres 10. Alors modèle on va oya na monier na kamati na ba ibanga. Donc côté de au pied l'Église catholique. Le bien à Saint-Pierre, le bien à Saint-Pierre. Et là, qui tellement, on a, Batumudu Bala qui présentait, elle est capable de la vidéo. Donc, comment tu t'oublies, tu bimis, c'est même pas altar, tu bimis son alibanda. Le monde dit kaka, lobby na tongo, Bamidele, Batindele, so force publique. Force publique, Bakamati, Babeti, Bamasasi, Bachar de Kobe Bimi, et vraiment, ils sont indescriptibles. Bateau Balina, Mindokite, Bakamati, Bakobe Tababo. Si, moi, à calmer ça le lendemain. Et puis, voilà, le Kobozoaki, Bamdele, Bakoana, Badecteur, Nabaro, Pilok Nabaro, Ponate, Bobby, c'est un peu barouillé, puisque tu peux, tu peux mettre na plafond. Na plafond. Donc, il y a un peu na maboulou. Mais or que là, il y a russe pour nous avoir. Vraiment, dengue, Fumu, Alobi, tout la fière, vraiment trop fière, parce que journée à l'élo, les alliés journée au monde, le cola, nous avons bâti qui biso, Ponate, Tokamata, Tolokolabu, Tolongabulu, Bumbu, Nakatabate. Bamdele wakamso wasala biso o nakoki koloba kwa te parce que so mikoro loba nakozwa tango nyoso bandinga msu koloba le comme côté nakansi papa kusu tasuki wana mwana na tozalaki kobeta makasi lero wana to beta grâce makasi kolika bongo ba mettre na classe di gogo mais ba mettre na classe azana kombo na ye balaki lokola ba grand pas le cola, avec la grande parce qu'on souffrait beaucoup, on souffrait. On est ce que le directeur va dire, ce que le retard à côté d'ailleurs vraiment d'inviter. Oh, mais ça m'a fait à la pour vraiment, c'est qui est le comment inconcevable au venu dans le oh, mais la salle est on a moupé à Irangaïbo. Bongo soko juité na ba point siko de kambo bazotangi sozo bunda na ngoboye kombo ya ba fimbo bino baza ko betela bino bongo na tour na biso to kutana na ba fimbo mususu sozo ka kombo ya fimbo mwasi ndumba ni bale umela kati ndeko ko papa kusu tolaki excusez ngamba nalo ba parcelle ataka kila catholique mususu pasaki au kufaka bikolo yo mais mbule kaki asala ka ikolo moka munena tanga kumbote na kasi bilion de vinayi kaka moi retard boy oko na fimbo moko on se demander mais vraiment azomona ngai moto bien azomona ngai nyama akobeta yo
Comment le problème? Vous avez encore d'autres problèmes. Bien sûr. On fait des comptes, il faut Matondo, maboko makasi kona papa ebengo. Matondo. Papa Mungamuni, bino tango wana bozovanda wapi na Barumbu? Na komina Kisasa. Bino pe bobeta disoro ya bomwana na bino. Lero wana bozomona batata, mususu basalaka na Texas. Ba mususu epa ya na Congo frigo pe. Na Sarma Congo. Kuna logisika bikeko ezalaka bikeko Sarma. Merci papa, na mulo na komina yango. Kanisi ndabo pe na monaki. Na kolo baboye na kanisi ba police na biso na tango flama atambolaka makolo ngulu. Vraiment. Ba policier mbila wana na ba soda makolo ngulu ingeta parce que on a besoin d'un pipende, moi il a qui malade. Bon. Alors ici dans temps on a on a la 10 noir policier moko mozo kiti. Moi okima exact. Parce que kimi on a eu problème sur ça munene. Il est grave. Donc on samba ce côté OK au filtre. Ainsi mondele amona kabiso au lobby presque nyoso papa. Au mona te, mais na molimo, on a que son nyoso. On se le verra tout ça. Na ba classe. Au début, on a quand même salle centrale à remettre. Na mbomo, je m'attends. Mais na lero wana a mettre ça ligne batuya. Na bana ya catholique azofinga biso bango bamupe badering batubila na bango ndenge to lobawa bateme eza mpona ba biso bato amet sali arme mutu pamba biso ni mutu tufu bango baborodo te bango yembela biso yango wana catholique eza sali parce que mutu moyibi te si papa lobape mingi nabika Matondo. Tata Kindombe, na 52. 5 minutes. Merci papa. Sana to bandelana. Ya moto pesa biteni. Tata Kindombe, oyelaka Kisasa ndengeni. Tangu na yaki na Kisasa, na botami na mboka na Gombe Sud. Ingeta. Gombe Sud. Na kibente le côté biso na bino to botamaki. Exactement. Alors papa aboti ngai aye na 48, ngana aye na 49 na landie. Mais avant afanda na lopango na Kigoma 108 contrôle. Kuzoka. OK. Mundele mobimba na sekapela nkombo na ye musala ne ko contrôler bandako ya bato. Nani azana kati, nani ayaki lobi. Il faut papa akene na chef du quartier akene ko joa carte. Lero na ba commune zala kite kaka ba carte. Alors soki ba juyo que vous avez un papier ou autorisation ya administrateur et date wana esili akambo ekui ya mibale abimisila kibiso mwa eloko moko soki oke kotambola olobi na ya nake komela masanga na koya na 22h 23h talo fungola beti ngonga yo kobimela wapi 22h soki bakuti yo balobi mundele ngulu akobalola yo mundele ya kobalolo ngulu pardon papa ni ta solo be pana kubangisa biso lelo ebeti kaka mama na twaki na tata leki moko yazaki kwiti na DC6 mais soki ayoki kaka boye bambangu na velo
akuti lopango ya nkolo lopango papa leyo ekangami yo nyamo ya na kofinga mutabato azaki na ngole yo muzongo yo kanga lopango nga mokonzi na yete mais asa pe nkolo lopango te aza mofuteli est-ce que ça vraiment ezalaki très dangereux soki tokomi na date oyo balobi papa kimbango bakangi le 21 na 1921 akufi na 51 1951 Floclub kombo ya namoni tala kombo yango ya kimpipa kombo ya vita epesama na février 1971 banani bapesa kombo wana Luambo Makiadi Echago Zoro na Mingiedi Mbala photo mususu ezako le pa ya papa peut-être soki ezali na koko la kisabino yango nga pe nazalaki na kati. Alors na kimundele le 4 janvier on a monaki to stade mundele parce que to utaki libo avant to kende to monaki to koteke na bare moko bako benga madame Honorine pour bazouer nyonso soki balongo na stade bako ya komela na bare wa. Alors en passant par Maman Honorine, tu as un stade, tu as pétrole, essence, pas essence, c'est ça que tu mais puis, tu as un stade, tu as toqué. Tu as un mundele, tu as un pilote, na ceinture, ya kaki, na casquette. Asa ko benga na batu, ko ebindenge za la kasoki, bouti na meeting ke ba muso e bongite, bino no se posa 5 mundele na peso commandement lobi, benga na bang. Oh, baye bauti na Moscow baye abikoma. Na kolero yo mundelo yo ya ko benga na biso. Ma bange ban. Brasampi to aye ko lega na valise ne ya. Na Vespa ne azalaki na ngopaza ki mokati suki. Obengi ya ke okati no suki. Même na memlingi partout obenga ya ko okati suki. Amoni yewa na komi kuna ndenge ne kwa uti ko lobawa. Azwine minduki ko ba pesa ka bango tureso ba revolver. Eko bomaka batu Brazzaville bapiyaki mais joueur moko ya vita kombone de la koko apiyaka pe mais lele balobi biloko ebima ya le bantuka boboma bakangaka ye akendeki 45 jours na prison na kwe ya Mayenge na commune Kisasa na Bokassa commune Kisasa e Barumbu akendeki 45 jours mais biloko babotolaki soki babotola ki pamba te biso mutu mwindo pe tozaka mabe bake kofunda koma biso tobimisi ya bimisi te pourquoi ndele baye kokanga de la kopo voilà motema mabe ya bato mwindo na kobetama tata na nga aza kosala na DSMP ya oyo te dépôt pharmaceutique baza koya kosala ka mosu na butu na moi mais soki turu wana eza ya butu mundele momba koya oye retard ngai moko na kende kia toaka na congé albitoke peut-être papa ko lobano kamata mwa bambu moyo eza kono kende na ko no pesa na papa Edouard ebika bambu mango ya nkisi bayoki ka dia ko aleka kia wana mwana na ye ya pesinga koli asa kata na ngai to ye na luva 97 19h mundele mobimba na des policiers dia ko azalia wa George abia azalia tolengi na lero wana 50 tatani beko kanga ye minyoki tina la cité na centrale des aliwa pesika bati banque de Kinshasa tokene na tongo mama nanga itongo itana aza deja na parquet tokena parquet kuna tozo ya na parquet tokena parquet na makulu me ba fimbo tata azwaki ezali passe tika bakende papa merci. Matondo mingi Gunza Malauka betela biso nano ntango Flama azalaki awa makambo nini oyo biso bayindo tomonaki na oyo bino bozala koloba tan Flama bamosusu balobi etat de frama matondo mingi kumu mpona kopesa na imana yango topesa maloba soki boyoki kaka papali pampi ezala kosala bino ndenge nini
Ntango yango nga nazali na kabinda na epai ya noko na ngai. Kabinda ni numéro 10. Tozalaki na tata moko, tata Ola na masolo ya tango leka. azalaki soda ya kala. Azalaki soda na tango ya kala. Tata yango azalaki na kabinda pembeni ya ba mutamutu Kinchala betaki na mikado. Na tango yango 8 heures ezalaki. Ngonga ya mwambe ezalaki. Tango yiso boko bima ezalaki ke bozonga na bandako na bino yambo 8 heures ebet. Tango nyoso koyoka. Webi 8 heures wana. 20 heures lelo. Tali donc ngombe. Kelelo ya basoda ezali kobeta. Soki ya tari donc bolala donc tokomaki neti basoso moko boye soki soso ngonga ekoki kolo ya soso akoyingisaka basoso na ye kati ya bandako biso mpe bayinzo tokomaki bobe na lolenge yango na tango yango kabinda na nyangwe soki kelelo ebeti na bakote wana na kabinda pe na ka ya Onatra ka mosusu ezalaki wana na ngambo ya Sabena nde esika pe kelelo mosusu ezalaki kobeta mpona kopesaka ngonga oyo moto mwindo akoki kolala lokola ebwele oyo bazali koboko. Kasi na tango yango biso mpe toza baoyo tozalaki mpe kamwa mobulu na tango wana tokomi na kati ya commune ya Rankin. Tango yango ezalaki bacommune te kasi ezalaki bakartier. Tozalaki bato mobulu mpe koleka tozalaki kotambola na kamwa tango toza kokende basinema kaka na kabambaro wana esika Sinatra azalaki tozalaki mpe koyingela na sinema kole mpe na basine bongo na bongo na yango tozalaki kamwa mobulu soki tokutani na basoda tozalaki kobunda na bango na basakomi oyo inongo bango mpe bazalaki baleki o kati na lisanga ya bayan kotambola na kati ya quartier Rankin oyo babengi lelo commune na Kalamu. Donc tozalaki bayanke ya kuna. Biso tozalaki bayanke ya kuna mpe tosanganaki na bayanke mosusu ya sikoyo bino bozalaki bana bois rouge to bana Casamance. Biso tozalaki bana ya Kankara. Tozalaki bana ya Rankin tosanganaki na bana ya bois dur. Casamance. Viens na bino. Yoka. Maître. Nazali na baleki na ngali base bakomi mpe bakolo ebengo azali wana na mongamuni mpe azali wana akanisi kamwa moke yango wana baomona vie na bango lero nazo tute ndubili tutango nano mwa ndambo eza te mokonzi matoto balongo ke banani bakotisi kiyanke na Kisasa kaka mindele na bafilme ya Far West. Donc Kinshasa oyo bozomona tonyokwami biso bayindo makasi kolia eza na bilei
donc mundele ko mundele bimaika lokola yende kaka kasala moki na obanza fulu moko ezalaki kote ya OTCZ wana kote ya nini babema ferme debout bon baoyo bazalaki na batango wana bakulutu bayebi vocabulaire semba bilokota eza nango biloko akala donc tonioko makasi makasi na ntango yango colonel ya mutu mwindo azalaki te lieutenant ya mutu mwindo azalaki te kaka adjudant même adjudant caporal kaka caporal mpe azalaki te première classe kaka likili na badeuxième na bandi na ntango bozoyoka boyoki eloko moko bakulutu balobi awa policier na soldat ya force publique mutu mwindo aki na sabatu te donc policier aye kokanga bino na bafapu kutu bafapu babimaki na periode ya moseseke baleki bango na mosika parce que ti azoya pena boye makolo ngulu policier aye kokanga ne bino boye makolo ngulu me tala ndenge azomvuka bino parce que ebeteli bon omoni na lere wana eza makambo tosengeli kocomprendre force publique na la police yango wana moni na masolo lokwa ndenge toza lelo ezosenga biso ntango tolobi tosali nini na makila bandeko na biso logique ezali ke lelo ezali fo baretrace histoire po retrace histoire bapoliticien na biso il faut bavanda esika moko bachanger comportement bachanger même vision na bango ya emoneli et en plus église catholique ezalaki église ya l'état ezalaki église ya l'état et puis église l'état monali colonial donc église catholique ezalaki anti-indépendance basali la police te mpo na ebatela bato mais la police ezalaki mpo na evandisa autorité ya mundele yango wana tozalaki komerite kaka fimbu tozalaki na eloko mosusu te policier soki aye kokanga yo taba kutu bien soki boyoki ke pokwa kende mbala moko kolala donc soki boyoki tari wana ndenge boyoki awa tari bino lelo ate ebeti nango bozotuna ebeteli kote nini 21h mais eza minuit na soso oyebi bazokanga na bambwa na bambwa bakangama na kisasa oyo mbwa na bino nene bozotika bambwa bazotambola na lere wana bakende kotite na zone wani aye donc ezalaki ya ebele bibembe ebeta mafimbu aye pena na ebembe ya noko na bino soki yaya soki ndeko eleki nanu wana na la population noire esika stade de martyre eza lelo bomoni ndako moko avere ezalaka wana bakulutu bango bakobetela bino masolo ebembe pena baye baverifie babimisi buku ne ya mpako bino kutu boza nango te buku ya mpako lere wana oyoki nzembo moko niko ayemba ozanga na buku ya mpako donc soki ozotambola fo ozala na buku no ya mpako soki omoni bapolisier soki oza nango te change nzela po soki bazwi yo oyo nabosani yango na ndako yeba kaka ntango bakenda yo kuna soit na centrale soit na commune esika nyonso bamemi yo na la polisi kaka toloba bakolongola bilamba no batie na balance
baluki buku batie mpe na ngambo mosusu boyebi balanso esalaka koto batie bilamba na yo koto batie buku siko soki buku na yo eleki bilamba na kilo oza na raison obosana te me soki bilamba eleki buku na kilo ndenge nini bilamba eza kilo obosani te bongo buku moto eza nango pepele obosani okozwa 30 bakolaliso mpenza wana na se olapi moto nyonso avambi makomaika atala eloko ya liboso fasimba nano ezali epe soki ake apusani donc azokende simbaka kaka mpo soki ekweya kaka okweya me eza somo film bongo ebembe bakontrole o afutaki mpako te chef de famille eza wana chef de famille yaka ndenge nini mwanakazi na yo to mwana na yo afutaki mpako te yo moko nano oza na 10 ale ye azwi 50 nsima bazongiseli bino bembe melobi chef de famille nsima kokunda babengisi bino réunion ye moko moto akobanda nano moto na moto bimisa nano buku nwa mpako donc tonyokwami ya kosakana te kolia lelo bino bozolia eloko nyonso olingi kolia ole na ntango wana eza na bilei oyo ezalaki oyebi mokolo ntango indépendance ezwami biloko mosusu na site soki tata na bino aza boyi nde bomoni yango nde bokokolia yango baboudin wana mosusu elekaka kaka boye baboudin blanc lelo bolie na bino oza na pete nyonso omoni mwana classe ozotanga na ekole ya bamope bongo yo pitabe oyo bino moko boloni eteli obuki ole na baninga bongo baye batali régime wana etabe moko elongo ya bokolapa bino lelo awa bosakani na mangustan bozobeta bana na bino bazobeta ngo na bacoup de pied boye mangustan yo donc omoni nsima ya moniokoli nyonso wana injustice na baniveau nyonso mundele ata aza zoba fo azala kaka patron motu mwindo ata oza mayele ndenge nini fo ozala kaka mongamba bakosabote yo yango omoni ndenge twakolingolawa na arme ntango bazokende bitumba force publique azokende bitumba na ntango wana bayindo kaka baza liboso victoire to belonga nyonso mundele akoki kokumisa ke na ntango wana tolongaki maenge tolongi balema tolongi boye toke birmanie toke abisini toke sayo tosali boye bayindo nde bakundaka me ntango bawuti bitumba bazongi grade eza mpona bamidele bino bayindo loba bapesa bino kaka mwa madeso basoda na makayabo mikolo wana na teni ya sika oui lelo bino boza vraiment tonayebi te soki nini tokoki koexplike parce que na ntango wana masolo mosusu eza lelo beta te omoni batata mikolo le mosusu omoni mpe mikolo ate ezalaki réserve eponama omoni donc suite ya bapasi wana nyonso diama na yo okoki kosimba yango te na bandi bakulutu soki batangi kaka moto ya union miniere diama okotambola nango mpe lelo na ntango wana boyoki ndenge kutu balobeli losomo wana ezongi diama lelo babengi yo diamantifere oyo nazwi banyonyo bakodi embiko na miso ya baki nyonso donc bato mwindu enyokama nde na bongo tellement injustice elekaki nde mokolo ya lelo nsima ya nkumuki mbangu
1921 kokudetumba lobiko ya bayindo kolambusa makanisi ya bayindo ke makambo bozomona oyoyo ndenge mondele azali mokonzi na biso na mikoleko ya makambo oyo ekosila biso bayindo tokozonga bakonzi na mabele na biso kotala lolenge bakeleli mokili bato na bato baza na mabele na bango bato na bato baza mpe na botata mokeli na bango bato na bato baza mpe na mokili ya molimo na bango oyo bango babengaka basantu biso bazali bandongo lolenge wana oyo bakombo bango bozomona bakombo bazopesa na bana na bango ezali bakombo ya bakoko na bango bino mpe bopesa bana bakombo ya bakoko na biso sikoyo ntango mondele ayoki sango ya mfumuki mbangu asosoli ete ezali sango oyo ezolongola moto moyindo na maboko na bango po ete moto moyindo azonga somi mokonzi ya mabele na etala kosilika oyoyo bakangelaki mfumuki mbangu po asala mikutuku misato kozonga ya mfumuki mbangu na mokili ya molimo mopepe wana esi etikalaki na matoi ya bato tozonyokoma na mabele na biso mondele azali bongo mopaya me instrument ya makasi mondele azalaki kosalela ezalaki eglize na fimbo ya baadministratif donc toloba leta na eglize bazalaki eloko moko me eglize liteya na ye eza nini soki babeti yo awa pesa o bamindele ata banyokoli bango eza masumu na bango me bino boyebaka bokokende likolo epai ya nzambe yango wana kutu chaque dimanche boya koliaka mapa oyo nzambe apesaka mpo bomatela likolo lipa wana yesu aliaka na bayekoli na ye yo mpe soki oye me kosimba yango na maboko te soko osimbi ebimisaka makila otia ata na poshe te mpe soki botuni bakulutu okoki soki mpe olingi oya komela yango okoyaka te ifo mpenza okoma mpenza okomi esika sango azali alinga mbelisa yo wanakoteka ye azi atie obeli alotie maboko na tolo nzambe andima yo mutu malamu na mokili pasi yango mokolo wana ya le 4 janvier mpenza ezalaki nini elekaka tellement pasi elekaki après 51 mfumuki mbangu asali ete mouvement politique ebotama epai ya bayini revendication politique me bandelaki ako abandaki na association culturelle mpona kozongisa lisusu culture ya lokota Congo nde ekokoma plus tard parti politique oyo babengaki abako mokuse eza nini le 28 décembre 58 Muta Lumumba na mouvement ya MNC mouvement national congolais basalaki meeting na bango awa na Kinshasa ntango basali meeting ya kolobela makambo ya bonsomi esalaki sukuma eningisi Kinshasa alors bandeko ya bako bango balobi lokola mpe Lumumba basali meeting biso mpe tokosala meeting yenga oyo ekoya yenga oyo wana ezalaki nde le 4 janvier sikoyo 59 alors monsieur Torder oyo azalaki na place ya imbuta lelo gouverneur ya ville lelo mpona ni pétion ye azalaki ya colonie alors
na baservice ya sécurité na bango bamoni ke lokola makambo Lumumba asalaki yengeleki eningisaki soki bopesi autorisation lisusu eke bakongo oyo lokola baza majoritaire lero na bakongo balaki majoritaire na Kinshasa ekozala flamme na Kinshasa alors bopesi autorisation wana nde eyaki kosala ete dimanche wana bayebisi Kasavubu meeting eza nzoka ntango bazoloba na Kasavubu meeting eza te na mokolo yango kaka na compte ya association sportive ya Kinshasa baprogramaki match ya Vert Club na Mikado nde wana esalaki ete ntango bayebisi Kasavubu meeting eza te ayebisi basympathisant ya bango ayebisi bango te bon bokoka kozonga na bandako kaka te meeting lelo eza te bachange mokolo nde bongo ekomaki bato bazoyimayima mpona nini boye mpona nini ye alobi na bango bokitisa kaka mitema boyebi ndako ya kondo président Kasavubu na India wana etalani kaka boye na Timka alors bandeko bazongaki bapanzani kuna na stade mokolo yango Vert Club azobeta na Mikado Vert Club aye kopola na Mikado ezalaki somo lelo papa na biso ayete na koliki atindi bandeko me bandeko ya Mikado boyo bozali bokokotelema bandeko ya Mikado oyo bokaniaka Vert Club mokolo wana bango wana baboko makasi mpona bango penza bakiti akisama po bino baaktere ya mokolo ya lelo parmi oyo Nzambe asalelaki mokolo yango boluka na bakiti mata likolo batata bolonga mbala moko kuna église coloniale akosala ngo te bobonisa boyanga bamosusu balobi bongo na bagene oyo bazalaki bango bana ya baye bazalaka mokolo yango bon omoni mbando ekwenda mbando ekwisa bitero ya lukaka makambo kuta mutu telema kovanda te bandeko bavanda na bango bino botelema voilà bio eluka makambo tata Makengo ayete azana nano mokili ya mosuni tozosenga ntango nyonso tata bakisela ye nano mikolo ebele esika tozobondele tuba me bana ya tata Makengo bongele meso premier bi vient Nzindi. Komoni mokoki ovanda bandeko na ngai bonzambe to botata mokeli esengeli koyeba yango po mingi bakanisaka kaka baye bazalaka na baeglise te bango wana basali ya Nzambe Nzambe asalaka na moto nyonso otala mokolo wana bato ya politike lokwa ndenge ministre azoya bango bato ya politike bango wana bakobandela awa na bato ya politike na bato ya bani po sikoyo bato ya politike bango bazomona lokola bango nde bato basalaka mpe makambo mokolo yango nzoka bango population ezalaka moke
Mais côté à bas les deux populations ezalaki mingi pe côté kanda eleki ko bango babangaka te bato ya bana na bandi eza na eloko moko esalema président Mobutu boyebika président Mobutu aki matata me bato ya Daring babamba ye mabanga match moko vite abeta na imana penalty siko penalty wana mavu bachebi siko mpona bato ya Daring bango balobi lipare arbitre atalaka na TV bongo Mobutu andimaki tiamo président Mobutu match ya vite imana atika lokota mosusu bazela ye penza président de la république ndenge azopusa na kaka boyani na mabanga soki bazwelaka yango wapi bango kaka bato bayeki ta babobi pena Mobutu bana eza na kanda moko nakosakana te alors moto ayebaka yango liboso ke bana ezalaka na kanda eza na ata moke na mokolo yango ati meeting banile yango sikoyo bato wana ya bako bango balaki na kanda mpona nini lisusu bango ndenge nini Lumumba asali biso tosala te omoni ya bango mpe basiliki sikoyo kuna na bale vite lokola azalaki na basupportes ebele mpe vite ezalaki mingi na tendance ya bayindo parce que Daring lokola bana ya nini ya bana ya ane kuna na nini na ville bango bazalaki mingi bana ya basango ekipe mpe ezalaki ya basango po Drago ezalaki ekipe ya bafrère ya école chrétienne wana bato ya sanef wana bongo bapère basango nani Raphaël de la Kétine bango nde bakolo Daring ozomona sikoyo soko ve club edimi lokola ekipe ya bato mwini sikoyo ekipe ya bato mwini ebeti susu na ekipe ya Sabena ya mondele susu po Sabena lere wana eza ya babelge Mikado siko président nango mondele lokola bango baganye alors kanda wana sikoyo baye mokolo yango et suite bapekisi meeting ya bako bandeko bauti na stade bazoya na kanda wana batuni Kasavubu alobi nini ote alobi eloko te mpona nini bapekisi alobaki meeting eza te balobi bon injustice eleki mpona lelo abu mondele akovanda lisusu awa esengeli akende nde lolenge wana bandeko na biso bakimaka mokolo wana balobi bafwa basala kongo oyo ya mfumuki Kasavubu akoma mokonzi nde bazalaki kobelela kongo ya kimbangu Kasavubu roi kongo ya kimbangu do bino babelge na roi na bino kuna roi Baudouin awa mpe bakongole na roi na bango Kasavubu me nzambe tokosambela ya mfumuki kimbangu bakende kaka nde ezalaki somo na banzi kolanda bilembo boyoki kulutu na biso alobi na mokolo yango tina eglise bapiyaki yango mpona nini bapiyaki eglise parce que basosokaki te na leta na eglise bazalaki kaka eloko moko baza kokosa bato ke yaka tubela nzoka yo moko yaka komitikama yosalaki sikoyo bango bakosaka baza na bamashine baza na boye to sikoyo mibeko zobe ozokake koyiba te koyiba eloko ya motu te kolula te kosala boye te sikoyo ntango yo kokende kotubela soki oyibaki eloko ya basango to oliaki lilala epa basango yo moko ntango koya sango benisa ngai mwana kelasi masumu na ngai mango mai nayibaki lilala na bino yo moko miteki bien ozomona ye sikoyo lera osala bongo asalisambla yo nayiba lisusu te nzambe abenisa yo na nkombo ya kaka ya mwana yo nasala ave maria mbala misato osala nkombo tata ya biso ozali yo likolo osala mbala nini yo navandaka wapi onga navandaka na balabala kabari tokoki koyeba nimero na bino pamba te biso tosambela nzambe alimbisa numero 145 ici
atie na rapport oke kotubela sango pelisa ngai ngai tata na si nakola namelaki kominio te yenga eleki na ye yenga oyo olimbisa masumu na nga kasi na kompani esika nasalaka nayibaki mbongo ya mundele nayibaki maputa nayibaki piesi misato na magasin nayibaki bude ya bombami na kati batie mwa lidusu oyo atie lokwa litoi nzoka azokoma yo kuna oza komitindi kaka lero kosisa yo tata nzambe alimbisa yo yo nasala batata biso zali likolo mbala zomi ave maria mbala zomi yo nabandaka wapi opesi onga na bandi na barabara mayenge nimero boni opesi 45 kuna kozalaka bato ebele yo nayiba lisusu te nzambe nalimbisa yo obimi wana mpe ozosambela bave maria wana boye ezanga nango na sens nzoka ye azosala rapport na ye okokamwa kaka po lendi fakende otika rapport na la polisi mawa mercredi okamwi kaka boye la polisi eye commissaire ya la polisi Terence Lerwa asi akomi ya yebaka makambo nyonso aza na bamashini moko elobaka meme obomaki mutu soki batie kaka mashini wana ekoloba makambo nyonso na kombo na yo mais depuis Kennedy akufa ti lelo mashini wana esalaka ezosalelaka ebana balongo ke yango nomoni na kanda wana lere bayindo baye kososola te eglise oyo ezalaki nango makambo ya lokuta makambo mabe nde bomoni bake kopie kuna bazwi na bakominio wana basakaneli yango balie yango nzoto ezalaka nango makambo okosaka biso donc epuis bato bazwi yango balebo bakilisa te sikoyo okosaka biso ke yesu azalaka na kati awa te somo na babilamba na bahostie do baeukaristie yango na banini na bakalisi wana nyonso bapiye na babilamba basango sango midele mpe malere wana sango